Tout le monde peut avoir béton. On a réalisé. Ndimite ko beba lelo ba me mande mboka cœur na motema na bango ba linga nde penza mboka oyo tozaka na bango lokola ba konzi encourager à continuer ka musala nzamba pese makasi asala to sepeli biso population toliaka mbongo ya gouvernement pinate mais ko bisengo na biso toliaka zali makadam soza malamu bisengo na biso pour faciliter ngai so na déplacer on na futa 10 000 na futa ta 5 000 3 000 francs 3 000 francs tikali bana bazwa tamo loso na ndako. Bonjour peuple congolais, bonjour les Kinois en particulier. En tout cas, vous êtes tellement le bienvenu dans cette émission. Je souhaiterais que ces nouveaux programmes de l'émission La vie en RDC vous trouvent à bonne santé. Je suis Geneviève Kapinga, la votre humble servante. Telle que vous savez, na émission Nabiso et La vie en RDC de l'Obelaka Mingi Mingi Makambo Salamakanakambo Kanabiso, la République démocratique du Congo. Et pour aujourd'hui, nous sommes là sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. De l'écoute, là commence que les travaux au Salema parce que Namikoleleki, Bandeko Baleleki, ils ont lancé leur cri d'alarme auprès des autorités parce que Nzela et Bebaki Makasi. Daniel Bumba, Ayoka Kolela Bango P a décidé qu'il faut réhabiliter Avenue O et Bebaki tellement Makasi. Yangoana Moussala, comme on dit, chose promise, chose faite. Yangoana Moussala Zaliko Salama, de Yelelo. Et nous allons aussi essayer de parler avec quelques Kinois, quelques personnes au Bazan Zinga, Baye Bisabiso, Baye Pression à Bango, par rapport à Moussa Malam, Daniel Bumba, Azaliko Sa, la ville-province de Kinshasa. Nous allons nous retrouver juste après ceci. Ezali nzela oyo ekaboli biso bandal ngerenge bon eza pe malamu po ekokoma tina Selembao bana Selembao bumbu ba bénéficier nango eza nzela oyo epesa biso toza na droit koloba na biso bato sepele mingi po na ndimete na kokuta na occasion oyo sina ngaza mingi ya koloba tellement na kuta na occasion oyo te yoyebika tellement lelo epesa ngai na loba to na profiter pour bana loba ekoma po ba continuer biso ka sa malamu na biki nzela oyo ezalaki nzela ya gouverneur na biso autokolongwa lelo ekoli gouverneur biso à côté de l'eau. Daniel Bumba. Daniel Bumba. Tant que tu as on dit là, oh, tu dis Daniel Bumba, il me doit ça ça là. Et c'est on a besoin d'aller. Oh, d'aller route principale. D'aller dire là, oh, et Simbi dans le bagage local, Simbi Congo na biso. Bon, ya ngone mutekenda kana bato na prison. Ato vani na makala, ato vani Kinshasa, na toza na mwana wapi, ato za mundele, soko ye prison côté la ndela oyo. Ya ngone miti route qui na prison makala. Ya ngone pesa route principale qui na biso ndela ya ba Congo place au ba makambo za beleza liko. OK. En tout cas, na sepeli makasi. Zala nzela oyo, nde babandi ko sala ngo, zali bénéfice ya mutu nyonso. C'est ça. Biso na RDC, bénéfice na biso zali prince. Atana bimina sala activité na ngana ko na transport. Tazwa moto, nazwa nini. Nyonso dépend de la prince za malonga. Biloko muso lobaka ke na robeta moi course ya mukuse. Mais so na sala na moto so makadam za bien te na ko dépasser 10 000 francs, 7 000 francs. Mais so makadam za bien, na ko faciliter que ça fouti 1000 francs pour na comme tu peux se rendre.
Nous sommes allés bénéfice intérêt ya gouverneur. Gouvernement tata na suma kambo. Aka bandi yango eza malamu. Na landaka ye. Tindela avant banda kuna landaka déjà pesaka ba banjela oya ba do sala. OK. Tant ba ina selemba tourna yo mona mnaki makamla ba ya lobaki à réaliser yango. Eza intérêt na biso peuple. Biso population toliaka mbongo ya gouvernement pinate ne ko bisengo na biso ne toliaka zali makadam soza malamu de sengo na biso pour faciliter ngai so na déplacer on est la foot à 10 000 la foot à 5 000 3 000 francs 3 000 francs tikali bana bazwa tamo loso na ndako mais ce que nous avons dépensé 10 000 12 000 la transport na mon intérêt ya mboka te pour intérêt na mingi zali ke la dépenser moi 2 000 francs à transport 8 000 la zwaki et tikali bana bazwa ta loso lobi so na ko faciliter que 2 000 francs so c'est à transport na ba course na sala milai atuka na pesa ngoni pa na bango de babandi nzela oyo ba sukisa rotina suka bon nzela yango za vie bato ele bandi marate za vie eza pona nini po lelo nzela za vie à part awa po biloko ya mi kongo to lia malamu pesingi nzela lelo po biso tambola malamu na nzela po nzela za vie après nzela so za malamu to za biloko oyo batamela ba intérieur et kolia po biso to moyen kolia nzela ndeza li base après nzela oyo tikali to yeba neto ko sala mais basi sipso nzela oyo nde babandi yango basi sango tina suka po sentiment na biso tant to mona ka boye to mona bele que oui nazali mona Congo. Fier nanga Congo tana moni ke makadem za kitoko fierté nanga yango Ndeleza malamu voilà attends avant de place mabe mais ton abi ki na bimi na zuma mo transport OK mais so makadem za mabe mo na bima na va transport za te senga na beta makolo ti tanto musika distance na beta place na ko sala musana na comité de la lembi déjà ton on comme place na ko sala musala mo na za na force on a sala musala et tout ça là yango pesa ka biso mo perte ko Congo la tomboka na bloko mia mike so ndeleza malamu na bi ki na transport à 10 ans de 500 à l'occupé bana bazo telo ko kolia na zongi pe na ndenge ya les en tout cas to pesa bango longonia bazo na bango belé mais biso ba bon sélection prince makadam yango za base ya vie so que si ils a bénéfice na ngai bénéfice ya bango ata ba lelo bazalité to ko se problème que Daniel Bumba mutatikela prince mutasala ki yango za Daniel Bumba en tout cas longonia mingi a continuer bon à part Selemba za ba route belé za ko beba mais biso to bénéficier Selemba to pesa longonia pour biso to bénéficier déjà ya biso tala ko makana na termine ma belé na tebe de bosso makadam pendenge ba sala lango j'espère ba sala ngona ndenge o elongo bani na dimite ko beba lelo ko ba sala ngona mutema ya moko très bien ko biso ba congolais to lobaka ebele mais sala na bango maga ba sala là mais ba sala qualité ya musala o za li deuxième couche na bango deuxième couche na bango j'espère na dimite que lelo tu te repenser ngo tete za li lo la prince moko to boule ba flamata ba zalaki prince mo salama etanga ba flamata mais o tana ba flamata mais atana tango na biso ko bana na biso ba bota ma j'espère que bota bana to za na ba koko ba kuta makadani OK ko linga ko sala ka bongo mbongo elle était bini mais sali musala moko une fois et ko zo ta ba 100 ans ba koko na biso ba kutia. Oui, ben impression à biso ko zala kaka ya satisfaction tozana esengo. C'est vrai tozo souffrir dans zela surtout biso bato to utiliser ka 24 novembre tozo souffrir mais on ne peut rien banzele beba makasi et tant que bazo sala ngo to souffrir par na moment moko après peut-être réjouissance goya. En fait jusque là nzela na mesilité baza pied d'œuvre bazo sala et l'autre senga kaka surtout société zo sala ngo ya construction ba activer moi mingi moi l'enterre pesa
penza mwa mingi to sentir penza que évolution ça pour nzela ngo penza bebaki na ba konzi na websa ba kaka le mal les ana mboka na biso bazela kanzela ngo ekufa complètement nzela penza bazela ki ekufa makasi par après ba yeko sala non soki tant musu ba moni place moko le ba bimisa mbongo ebele na nzela mulai place ebebi ba ko réparer ngo de façon que place musu ebebate donc vraiment to ko encourager bango kaka ba mimande mboka cœur na motema na bango ba linga nde penza mboka oyo to saka na bango lokola ba konzi soki ba linga mboka oyo nde avancement kozala mais soki bazozela ekufa complètement après ba ko sala yango nde kozala penza mabe makasi. Tobi nzele bana bomwana. OK. Tobi nzele to fa koli koto yo bandale selimba wo toujours kanzela yo. En tout cas eza esengo mingi. Na komona ke lelo nzela basala ngo parce que basala ngo bana mbala. Bon arrêté. Mais tout na moni peza basala ba béton. OK. Vraiment les sengo makasi. To c'est na gouvernement a continuer kaka boy. OK. Tala nzelo ikina ti peine. Ti prison. Et ba to que les prison awa ba ko leka exact. Donc na boye on a besoin que le peuple a un bon boité. Le peuple a un bon sérieux sans boy. C'est la malamu, mais tout est bien, il a un bon bongo. Mais il y a personne bon à pocheter, mais ça rende. En tout cas, boyende c'est un si quand on dit béton, on a béton. Donc l'État a ça, béton est comme là. Mais il faut savoir taper, ça dit un mois, 2 mois après, et beaucoup de messieurs ont béton, on est dans open et roule en casse. namonaki nzela ezalaki ekomaki mokie namonaki na bambuteyage ezalaki mwa pasi esiko ndenge mpe bazosala tosepeli donc na ndenge mpe bazosala basi esila soki esili tozala mpe dégage ta ndenge tokomoteka na pasi awa toyebi te lobi le bakoya soki tokoteka wapi donc awa karasi moko ekoti mpona koteka toboyi te nzela babongisela biso po biso mpe tozwa esika ya koteka eza bien ti kote kuna omoni na selembao nzela eza ya kobeba me neti bazokema malemi boye basilisa nde bazala na volonté chef de l'état azala na volonté na kosilisa mosala na gouverneur basala vraiment makasi awa ebonga tozonga ekoma lokola ville nde yango wana toza mpenza lesengo mpona mosala oyo bazosala eza mabe te topesaka toencourage kaka asala kaka mosala alemba te mpo ekomaka basuki omole kozala mpasi mpona bato ya kote bodo toencourage akontinue kaka mosala nzambe apese makasi asala tosepeli mpona boye ata toza na mpasi mpona koteka me tozolinga awe kokoma
Et voilà, vous venez donc là de suivre différentes avis. Il y a le peuple congolais, le peuple quinois par rapport à Nzela Oyo ya venu à libération. Bon, moi qui ndenge bande ko ba lobby que ndenge Nzela ezala ki ndenge za ko tambola. En tout cas, biso moko to tamboli, to moni ndenge musala ezo salama, bino mo pe landi na ba vidéo. Comment est-ce que musala ezali ko salama ndenge ba sala Nzela na béton. En tout cas, musala ezali vraiment très bien. Ba sali béton et bosse béton à propriété, ba ko sala deuxième béton. Donc différence c'est ça que Nzela Oyo ko wumi la makasi. Pe avenir Oyo pour avoir beaucoup plus de précision, avenir Oyo ezala ki na baka niveau te. Mais na moment où toujours loba, ba sali baka niveau, pe baka niveau ezali toujours en béton. Pe ba fongoli Nzela ezala ki muke, Nzela e komi sous munene makasi. En tout cas, musala ezali vraiment ko salama na lolenge o esengeli. Ba connaisseur bazali ko leka bazali ko témoigner, ba tupé aux environs bazali ko témoigner Nzela Oyo ndenge ezali ko salama kitoko makasi. En tout cas, tu allez bon vraiment ko pesa ba merci belé na notre cher gouverneur son excellence Daniel Bumba na ndenge vraiment ezali ko offrir na peuple congolais musala malamu boye banzela malamu boye oyo kotika la histoire notre un intervenant lobby que bakoko na biso ba koyaka ba kutaka Nzela Oyo Daniel Bumba asali. Et c'est vraiment une chose à encourager peuple congolais vous la karaté pour na kolobela ba point négatif. Bon mon rappel malamu pour que bobo jetaka ba fleur et motiver rapper encourager batu pour que ba sala sou musala ya malamu na ndenge bozali kozelela. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission La vie en RDC. C'était pour nous vraiment un plaisir ya koleka na Nzela ya télé na Nzela ya téléphone internet pour na kolakisa bino musala ezali kosalama awa na avenue de la Libération ex 24 novembre. Si vous avez aimé les images, n'oubliez pas de remercier notre DG Monsieur Dimitri Mongagne lui-même était aujourd'hui derrière la caméra. Et puis moi la vôtre, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro. Bye.